Bonsoir, 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 ma téléspectateurs, ma fanatique nanga obo linganga, o linganga musique nanga, na ba obo linganga musique nanga ite, artiste na bino yo, Fabrice Dibasana na kata Maroc toujours. Donc vraiment moi batin belé, bozo mo nanga te na émission par-ci par-là, ninga la kata bino disque. Le but en mot rendu à la donc là vous la muka ba collègue même si c'est ba artiste bazoya. Donc là ba collègue qui bazoya et c'est mon musala pe pour traper ba collègue na kata musala pour vous allez marcher bien. Donc, les collègues à Sikabaye, il y a un monique, et juste un roux, mais la voir les collègues à Sika, à côté de voir la carte, pour ça, la moins bien. Pour tellement les mecs qui prennent le tour, Namoko, donc tellement les collègues, Bazali, n'a pas partagé avec les collègues, n'a pas pu voir la carte, si ça la fait bien, il y a un monique, si 2 mois retard, mais dès que nous avons en plein studio, nous avons expliqué la bonne musique, pour les gens, Fabrice Dibasana et Azali. Avant de la profondeur, nous avons salué la famille dans la carte à Londres. Famille dans la carte à Londres, maman Charlotte Pigeon, la carte à Londres. Maman Charlotte Pigeon, la carte à Londres. Famille dans la maman Charlotte Pigeon, nous sommes pas tango, si tu peux ça tango. Suzy Love, vraie chérie, la carte à Londres. Suzy Love, vraie chérie, la carte à Londres. Moi, la maman Charlotte Pigeon, nous sommes pas ça tango, si tu peux ça tango. Ibrahim Nzambe, il y a eu ma solo, Nizali. Et on a entendu Luanda, groupe théâtral Afrique, na Luanda, vérité Makese, il passe à Étoile Ngombe, na Luanda, Étoile d'Afrique, na Luanda, donc Étoile d'Afrique, na Luanda, vérité Makese, Moninga ya Étoile Ngombe, na Luanda. Nathalie sous la musique aux États-Unis, na mon femme sage, na États-Unis, Kadiza Lani qui t'a wendi, femme sage, na États-Unis, Mambo Tato, si vous allez y ma solo, Babi, Parazuri, na Maroc, Awa. Zoria, il ma solo, Dadou Mokoso l'équipe, il ma solo. Et on a entendu la carte à Lyon, on a la présidente Venance Mantoni, ATT Magloire, la carte à Lyon, Aimé Bekopé, on a le chef coutumier Malando, on a Barafi Moukopo, la carte à Lyon, donc on a Lyon, tout le monde est Mouana, et on a la carte à Paris, on a Massalanga Jolie Souffert, Massalanga Jolie Souffert, on a Joël Manzekou, Moukonda Grenoble, je le manque comme on a Grenoble, Yannick 7 étoiles, le Venanga Bosco Kinkala, papa na Jonathan, Venanga Bosco Kinkala, papa na Jonathan, Yebi Masolo, Kadembala, Salvador, papa na Mina Gemma, Ali Lenkoi, Yebi Masolo, tout ça dans Maroc idéologie, Venanga pour tout mon parti, Bamota trop, Oncle de Las, Lombe, Bamota trop, Syria, moi la Mumbel, Bamota trop, Chinois, Gamanga, Trésor Villa, Bamota trop, donc. Venanga tant faut dire banakata Paris bambota trop petit azaka tout de voler comme solo ningi zalaka venanga seruti matsangi venanga seruti matsangi kimonga seruti matsangi ndeka lo kimonga ya matsangi ivinga bikala obe blaji dona famundu na mona suna kata Lyon jingle mbati na kata Lyon donc na mona Elvis Elonga Tour d'Afrique mokonda ba tcheker Elvis Elonga oncle Dava Silonga noku Elvis Elonga bambota trop venanga coïncidence venanga Willy Sionga, Colin Sionga, Bamota trop, maman Charlotte Pigeon à Londres, na bandelo deux fois. Maman Charlotte Pigeon à Londres, émission Pesa Tango, site Pesa Tango, maman Charlotte Pigeon, Boni Samola, Suzy Love Villiers, moi la maman Charlotte Pigeon. Ya Ibrahim Nzambe à Nyonso, Kalamine Te Boza featuring, Yangana Ibrahim Nzambe à Nyonso na Londres, featuring Ezoya Kalamine Te, Yangoka na kata masolo, Yangoni qui va changer de roue, mais la pour featuring ici Ezali. Donc, petit sœur na Ridel redescend, Glody Jérémy, Bambota trop. Donc, nous sommes en Maroc, Batou va soutenir Djibril Bayoukou, Dinombe Mbakot, Batou va soutenir Babelo Pita, Richie le prix à garçon, Guiatos, Bafou la Mkonta Mateko. Donc, vous sentez que vous avez dit Mukendi, Richie Mongo Pass, Mutema, il y a Milama, il y a Nathalie Lama, et notre sous na Danemark, na Danemark, na mona sera na ngai Mimi Lama, motema ya papa ya didanganga na kata Danemark. Mimi Lama motema ya papa ya didanganga na kata Danemark. Donc Mimi Lama motema ya papa ya didanganga na Danemark, meilleur couple de l'année. Vela ngai Gile Begani bambota trop ici bozali donc bana mikili par là, chanteur na bino yango yeyo na yena ba maya sikaze belé. Mingi na kolobeza te poso to bimisi ba woyiba. Mais vous allez assurer nangai pour la bagina sala mamone sala mate. Katomba ya botikal basi. Yebi masolo, Brice, yebi masolo ni kendaka. Pour ce to lobio to lobaka pour venir Richard mon passe à lobaki ke. Petit so le kine misofo be karatolo. Ndi mona ma petit nangai fils à papa na kata Algérie.
ça papa bambota to en Algérie yo bima la famille la bambota to vena nga ya Nzambe bambota to vena nga bile ko matete na Algérie bambota to yebi masolo vena nga ya mbala afini ko ya mbala vena bambota to quoi ya mbala matuta bambota to donc na bosa na bino te boketu tumbile toujours idéologie yebi tomato tuna yo netika album no peto yokaki netika fale bima netika ka so nini tozoyeba te eza nini kaka ti lelo tozocomprendre te tozoyeba te position na eza ndenge nini tozoyoka kaka position album eza vraiment carré ezwi mwa retard mpona zwi su bakopa bafeaturing en direct de Londres ya Ibrahim Nzambe ya nyonso orchestre epesa ntango na kati ya Londres tozosala featuring na orchestre epesa ntango na kati ya Londres tozosala featuring yango moni depuis susu baretard na bachanteur mosusu asika baye ebele donc yango moni ke ezoki mwa retard mais esili ezocontinue kaka donc kala te bozwa biloka bien donc biloka bien bino oyebi kaka musique ndenge ekendaka yango mingimingi naopesa kaka mbote naobeta kaka tolo na kadisa ya niki te na kati États-Unis femme sage mwana mayele bambota to soki ozali mama charlotte pigeon oyo makambo oyo atikaka maboko na yo nteyi mamelo okende donc baza taka bana Maroc baza donc baza kosepela bazozela arrivé na yo mpe awa na Maroc yapesa ntango esala mpe bien kaka ndenge ezalaka yango moi nakomi na nga na suka vraiment donc mingimingi eza nango te kaka obe tombo vraiment dibasa na mokimo ebengi biso Londres ebengi biso Paris ebengi Espagne ebengi en tout cas vraiment tonga toyeba mpena soki eza ndenge nini mpona yo mpena vraiment nde préparation osalaki ozocomprendre te eza ndenge nini mpo mokili ezobela trop odibasana netika obungi na yo netika kaka na bilo osalaki omona no mpe su te tozoyeba te eza nini kaka ouais masolo vraiment eza mpena carré studio kitoko mamutu bien nabetaka mwa flash ya moke mpo na ngenge nabimisa te mpo soki nabimisi fo mais nabetaka mwa flash ya moke mpo sala mwa bien kaka yoka motema nanga ekosenga susi na yo yoka kolela nanga moko na samba na ngai kala batumboli pota ya motema nanga mama batumboli pota ya motema nanga na bombi nalingi kobimisa te mpo bakoyiba soki bayibi mobulu tozobomba donc nakomi nanga presque na fin bato bolingaka ngai vraiment mingi nabeta président Venance Mantioni na kati ya Lyon président Venance Mantioni adedi magloire abana Lyon tout chef coutumier Malando Dadou Likibo Mogroso na mwana chinois kamanga Parazuri donc bato basoutenir ngai susu bana Lyon honorable Mazas petit na ngai Dilou Keshina Dilou Alina Bemba yebi masolo donc vena ngai Willy Masamba toujours idosé ya moko vraiment tokomi na suka mingi ya te bato bosoutenir ngai batiko doyuku Fleury doyuku na kati ya Paris Gisèle Soutami na ligne Pengani Fifi Mayola Tania Bongelo Yves Ngamikala Obeo Classique Mbokese Riken Edi Murphy na kata Paris Riken Edi Murphy Pitso Menga mwana mama Mado Rachidi Nzube Kam Situlia bino oyo masolo donc nakobosa na bino jamais Pitso Menga Riken Edi Murphy nakobosa na bino jamais bino tout donc na ba Kam Situlia nakobosa na bino te Riken Fish oyebi doshi kaka awa mpe kaka Likibo ataka awa aokumbelaka mombele kaka ndenge botikela ye kaka azokumbela ngo kaka na ndenge botikela ye donc nakomi na nga na suka vraiment na kati donc bambota to na oyo olingaka nga bambota to po tokomi na soki na suka donc ndeko cameraman zo mpe mwa Maroc mpe baya bamona mpe Maroc mpe na mwa quand même ça va quoi ndenge avi nanga mopao mokonzi alobaka donc cela veut dire mpe Maroc mpe ezalaka mpe ndenge avi nanga mopao alobaka donc Maroc mpe tozalaka bien donc Maroc kitoko donc Maroc propre donc tala kaka le bomona artiste propre boye mpo eza esika tozovanda eza boye ata possibilité eza te mais mpona propre vraiment Maroc tozala so bien na pédicure ya propre ezalaka mais difficulté ezalaka mpo misala eza te bandeko basalaka te awa misala ezalaka te via awa eza mpasi mingi susu bandeko boza na poto fo bozwa charge ya bandeko na bino baza na Maroc mpo via Maroc eza très passe donc boyede bandeko na bino baza na Maroc boyebana kobimisa bango mpo via awa eza fo vie bosoutenir bandeko na bino Maroc eza mboka pasi botingela bango bamongo bandako bamongo bavoyage bakende balongwa awa eza mboka bavanda te eza fo mboka ya mboka bavanda te bosoutenir bandeko na bino donc nakomi na ngai na suka nasala bino kaka mo eloko moko ata mwa vocal mwa moke osala kaka bien mpo tokabwana na ndenge moko bien yolobaki na ngai yokoki kobosana ngai te lokola na eglise babosanaka te ntango ya makabo kimbangisi te misioni protestant na bima yanga na yo se bolingo
yolobaki na ngai yokoki kobosana ngai te lokola na eglise babosanaka te ntango ya makaboki mangisi te misioni protestant na bima yanga na yo se bolingo olingo